Mama, tu não anda panzano não. Qui pouvoir tellement dans un système ya boboto la biloko oza iloko à l'état pour respecter biloko à l'état te ba soka biloko na nko il faut pas subir conséquences ali to zongi si makambo ndenge zalaka kala po bazolo ba basali ba fona na Kinshasa te fati asa kinoa bemba sa kinoa baza pe bana gombe ba bi gombe malam koleka bato ana nyoso ye soka yebi Kisasa tatu na biso bakolo Kisasa bon c'est normal baza ba mungizile talaka bayana 97 bayebi esika na teke nzele zalaka ba pêche et bayaka na buti ya mbula bache balati ba chasser na kati bayaka osala salongo na Congo ye Shadar lelo akomotemela IDPS je regrette beaucoup hein abetaka tolo kaza kombata timbongo nde ba comprendre po supporter boboma bobotola lelo komi parti opposition dans le pouvoir 37 ans au salaire pas matin tozo corriger bererix. Pourquoi bino bolinga liga mukaboko c'est IDPS IDPS aza suna tawana te état de droit fa tchataki loboko tokende très décoré et décoré déjà yo soko zola la état en tout cas monsieur le journaliste et loko papa Bemba Saleza normal Kabila longwa dana pouvoir azana droit isusu ya kopesa loi na mboko te soko botolaki lopango ba botolier soko kangaka venir l'état ya fongola venir tant qui seke da kuma ki premier ministre mutu nyonso ayibaki tonga ye moko azozongisa. Quand on dit que l'état de droit, puisque la dictature, état de droit, tu as dit qu'on peut perdre comment banda kwa batu bazona makas. Ce côté même le Kinshasa mobimba, Kabila boto tu mapang. Bavir nin basana kati mboka oyo. Mais lelo oyo, bango bato liboso ba koloba que nous acharnement contre Joseph Kabila. Joseph Kabila il est qui dans ce pays? Il est ancien président, oui bien sûr. Sans qu'il salaka musala na malamu. Mais le oyo ba congolais ba ngeba linga makasi pe ba respecter. Ba ngeba linga makasi pe ba respecter. Mais si le Congolais respecte pas Joseph Kabila parce que ma boko Joseph Kabila topé ma kanisa Joseph Kabila oya ma bezali likolo ya République démocratique du Congo topé oya ezali likolo ya pouvoir ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi yango komona ba retomber oyo le ko so bango bo uti komona kalamini te mutu na moko approche na moko ba la buto lapider na kindu kuna ba uti ko lapider na manyema kuna ça prouve combien de fois que non voilà ma be oyo osaki ba Congolais topé ma be oyo bo salaki yango le komi ko zongela bino Mbote London, Mbote Australie, Mbote Amérique, au Canada, partout, Ituri, Sud Ubangi, Sud Kivu, Nord Kivu, vraiment je des cassoyers et puis Nabato Balandaranga Ming à Londres, Namoni, Luka Lucas, Taïa Yesu Christou, c'est-à-dire Bambote Noé Belé, pourquoi pas aussi Namolambo Papi Kelly et puis na Rifen qui sombe, c'est-à-dire Bambote Nabino, Bakonzia Tindika et pourquoi pas aussi na Papi Atunga, les grands Gilois et pourquoi pas aussi na Mama Jeninda Yakayembe, Boyebi, actualité dominée par démolition, il y a Banzela, Oyo Joseph Kabila, à Kanaki. Bongo na Gombe, possiblement côté na quartier Basoko, l'État a l'acquis que non à l'État. Kozala pembeni, kozala président de la République, et nous lobate que non ko barricade banzela oyo yo okokamba l'État. Raison pour laquelle l'État hier ko fungola banzela na ye commis voilà quand il y a PPRD balobi acharnement et balobi que non voilà c'est une provocation na Joseph Kabila c'est pas un monsieur c'est pas n'importe qui voilà vous devez comprendre quand même Kabila Aza citoyen congolais le quoi citoyen congolais nyoso tout vous devez comprendre ça quand vous parlez Kabila n'est pas n'importe qui
Tozo Zoé statut, il y a ancien président, oui, bien sûr. Mais, Azali, au Congolais, le roi Congolais, surtout, il faut qu'on se le dise. Voilà, le lot Kiti na Mabele, pour la Rozoa, Imboka, Ndengenini, par rapport, il y a démolition, topé par rapport, il y a Nzela, Fungoli, tout autour, il y a Jelem, Kabila, à Kangaka. Parce que Bazar Wakizé, IDPS, c'est une provocation. Non, président de la République a dit provoqué Joseph Kabila, président Fachi, c'est un dictateur. C'est-à-dire l'Obami est belé tout autour. Il y a démolition. Tout peut qu'on la banzela. Oyo Joseph Kabila à Kangaki. Il y a un tokitina balabala. Boyoka bakongomani ndengeni ni bakoloba. Bolanda bakongomani ndengeni bakoloba. Par rapport il y a événement Oyo Toebi et que le cas 2 jours et qui le long de vraiment bafungoli banzela ngonyo surtout boyoka bakongomani nini bayingo loba par rapport il y a démolition Oyo et Utsugo Salama na Jelem. Voilà. Mbote mon mboka. On a ébi que non aux Congolais, on ébi marambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo et précisément na Jelem. Balobi ba imboka pe il faut baloba ba Congomani pe il faut baloba. Au moni nini par rapport il y a démolition Oyo Utsugo Salama na Jelem ndenge bafungoli banzela Oyo ezalaki ya kokanga pa Joseph Kabila. Yango wana babengaka état de droit. Omoni soki makambo esongi na molongo esengi pe biloko to esonga na molongo. Wana ezalaka quartier batanda ekofanda. Bango bayaka tant bazwaki pouvoir tema baki na système ya kobotola biloko. Oyo eza eloko ya l'État ko respecter biloko ya l'État te bazwaka biloko na nko. Il faut pas subir conséquences. Ça dit tozongisi makambo ndenge ezalaka kala. Po bazolo basadi bafanda na Kinshasa te. Fati asa kinoa. Bemba sa kinoa. Baza pe bana Gombe. Babi Gombe malam koleka bato wana nyoso. Biso ba kinoa te bi ke njele ezalaka place wana. Tuna ba pêcheur. Babi ke njele ezalaka place wana. Tuna mutu tana fréquenter Gombe babi ke njele ezalaka place wana. Ya kangaka njela tema ba na pouvoir ya kobotola biloko na nko. Ekoma ya bango nde babebisa mboka tu ekoma ya bango. État de droit et frappaka. Mais pas supporter douleur état de droit. L'état de droit est qui dictature. Et comment frapper bango pas supporter ba douleur wana. Mboka ezo na molongo. Ndenge salari kalezo so ngabongo. Pas supporter na c'est pas supporter ba douleur. Tu sais pas remesana. Na ba comité ba remesana na necessité. Tozo frapper. Et puis tu ça plus ma biou. Ma pangu banda kunyu surtout ya l'état o bakanga na gomena batu wana bazongisa yango na maboko ya l'état. Babanga bango état de droit on a pas récupérer nyonso à l'état ezonga. C'est ça l'état de droit. Merci. Merci Bobby ngai na ratarate d'ailleurs aux amener des informations ya sûr. Voilà nazo tambola voilà bandeko voilà Joël voilà bonjour Ndeko. Bonjour papa. Kolobanine par rapport il y a démolition au Utso Salema na Jelem ne ba fongoli banzela kolobanine par rapport il y a Nenge PPRD azako accusé IDPS que non ils a provocation au kolobanine. Bon merci monsieur le journaliste. Toyebisi bango mutatambola likola mibe kwa sate. L'état de mokonzi. Bango lokwa ba dirigeant na minduki na dictature lelo état de droit yé soka yebi kisasa tatu na biso bakolo kisasa bon c'est normal baza ba mungizile talaka bayana 97 bayebi esika na te nzele zalaka ba pêche bayaka na buti ya mbula bache balati ba chasser na kati bayaka osala salongo na Congo yé Chadar lelo ko motemela IDPS je regrette beaucoup hein abetaka tolo kaza kombata timbongo nde ba comprendre pas supporter boboma bobotola lelo komi parti opposition dans le pouvoir 37 ans au salaire pas matin tous ont corrigé Bererix. Pourquoi bino bolinga liga mukaboko c'est IDPS azali sous na tawana te état de droit facha ki loboko tokende très décoré et décoré déjà yo soko zola la état en tout cas mais c'est le journaliste et loko papa Bemba Sala est normal Kabila longwa dana pouvoir azana droit isusu ya kopesa loi na mboko te soko botola ki lopango ba botoli soko kangaka venir l'état ya fongola venir a supporter za pays na biso ya yaka kokuta Congo ko kenda tika Congo pa ba congolais de père et de mère. Voilà. Merci beaucoup mola mboka nazo tambola na bilelo naza vraiment la balabala lelo naza vraiment la balabala nazo tambola vraiment voilà mola mboka bonsoir.
Bonsoir, mon amboka. Voilà, bonne santé. Santé très bien. Par rapport à démolition de Salamina na GLM, balobi que non, ils acharnement contre Joseph Kabila. Alors, ils écoutent à Kolobate. Nous sommes sur tout le monde na période ya papa Etienne Tshisekedi B50 Mukonga Koba. Yango ils ont continué yango moko parce que tant Tshisekedi a comme qui premier ministre, mutu nyonso yibaki tonga yemoko azozongisa. Quand tu as vu que l'état de droit est plus que la dictature, l'état de droit. Tu as vu qu'on peut perdre comment banda kwa batu bazona makasi. Soko teli même le Kinshasa Mobimba, Kabila boto atu mapang. Eh salami na GLM, na pesi mokonzi mboka merci, na pesi mokonzi o atali makambo armée Jean-Pierre Bemba na papa Prince Mobile. Bazo sa musala bango lolenge yebani. Yango topesi bango d'abord merci et là ça que non. État de droit on a collé la moula molaï des années et des années. Yango le komi ko lata njoto, otona ko mona na ndoto mbelelo. Et comme réalité, les un état de droit, nous sommes amis Bekonae. Yango on appelle d'abord merci na Moussala Basali et là ici que Mboka na biso et comment on a la ligne. Voilà, merci. Voilà. Tant on a l'obaraté que non pour la loba. C'est que on a le long de la République démocratique du Congo. Les alliés sur le bâté parce que le président Félix Antoine Tshisekedi a le bas qui a très bien. État de droit occupé mutute et okanga mutu surtout même yemoko état de droit ça nini et okangai le lo oyo bo yebi bato ba diriger mboko pendant 18 ans boyi ba bavir nini ba sa na kati ya mboka oyo mais le lo oyo bango bato liboso ba loba que non acharnement contre Joseph Kabila. Joseph Kabila il est qui dans ce pays? Il est ancien président, oui bien sûr. Sans que salaka musala na malamu mais le lo oyo ba congolais ba ngeba linga makasi pe ba respecter. Mais si le Congolais ne respecte pas Joseph Kabila, parce que ma boko Joseph Kabila, topé ma kanisa Joseph Kabila, oh ya ma bezali le colo ya République démocratique du Congo, topé oh ezali le colo ya pouvoir ya mon mboka Félix Antoine Tshisekedi, yango komona ba retomber oyo le lo ko so bango. Bo uti komona o kalamingite mutuna mo rapproche na mo ko ba labuto lapider na kindu kuna, ba uti ko lapider na manyema kuna, ça prouve combien de fois que non voilà ma be oyo osaki ba Congoman, topé ma be oyo bo salaki yango le komi ko zongela bino moko. Voilà, oh, je l'aime c'est une parcelle, il y a famille Lito. Moi je me pose des questions. À Soma Lupango n'est pas un âne. À Soma Lupango n'est pas un âne. Tout l'air à Soma Lupango, est-ce que Bayebisaki a Kanganzela pour Toyebi que non Joseph Kabila Bayan en 1997. En 1997, on a Banzela déjà serré à Mobutu, puis c'est rebelle, c'est la Belge déjà coexisté. Et tant qu'il y a hier, Kangi Banzela n'y a surtout. À combien de fois il est dictateur? Quand on dit que non, Félix Antoine Tshisekedi il est dictateur, c'est faux, archi faux. Les Arabes pas respecté la loi, ils ont besoin d'un dictateur. To yebi marmuni ba chader ba sel na mboka oyo. Bo yebi ba bloka ka mwela sampu. Bo yebi ba tu combien oyo ba kufi sous régime de Joseph Kabila. Le lo oyo bango ba ko ba donner des leçons. Vraiment, ils ont participé mawa. Il y a Romona, le lo Chadar Azoloba, et puis le lo Romona Jeannette Kabila Azoloba. Le lo ce qui fait que c'est Antoine Zaki dictateur, mais Batuloka, Jeannette Kabila, Batuloka, Chadar, Batuloka, Bochab, Batuloka, Kassik, Nyon surtout, il y a Pépère de Wana, Balinga qui vivre dans la République démocratique du Congo. Balinga qui va Kangabango. Balinga qui va Kangabango. Alors, qui bien à déboulonner le système. Déboulonnage, ils ont continué. Oyibaki mapangu ya l'État, okozongi salupangu ya l'État. Oyibaki à venir à l'État, okozongi salupangu ya l'État. Voilà comment Nengenini Marambu Ego Kende. Merci Nabana Poto, Oyobolandara Mwanamboka José de Castro. Merci aussi également Nabana Itourigno, surtout merci Nabandeko Goma, Tozako Kompatir Nabino. Et puis, pour la relakisa que non Mokonzamboka, Alingakata, Congolais moko perdre vie na été. Ba bêtise ça na Goma, déjà bato ba sai ba bêtise wana, baza déjà aux arrêts. Merci na Mokonzamboka parce que nous sarle